bimba soki wera invité bano ya ba poli bano baza poli a invité ki bango pembeni na ye. Et par rapport à ndenge Adjani Sesele a ignoré Muninga na Didier Lacoste. Abi Didier Lacoste a chanteur. Kasi di kamanga moni wera tanga za koyemba tolingana to salisana. Po nani ba biloko boy. Non, équipé était. Yo moko uti ko bisanga bi ke za na projet aza ko beta 3 jours na arena. Oh, fallait abetaki. Bon comparer ke loko, fallait aza petit na ye ya bandalungwa. Toluka ba division te ko comparer ba wera na ba fali. Fali ye moko yebi ke ba vie na nga ba tuana. Ava ya banda ko yemba ba tuana ba yemba déjà. Ate lelo soki fali aza numéro 1 de bozolo ba numéro 1 ba musicien na momo. Eza fali gola. Fali na fait rigola. Boko future wa. Ah, ozozonga suma makamba ba vie. À cause ya de ya Seguin. Oui, bien, on était éprouvé. Matanga silaka, nabi matanga silaka te. Muntu soka keibiso, totika la na passe. Seguin to kundiye, même pas 2 mois. Président JB a suspendaki toute l'activité na ye, na ba concert nyo soit suspendaki. Mais ne sikoyo, il faut nommer muta remplacer chef d'orchestre ko ba nomination il faut nommer. MJ Télévision, Mami Wanja, merci beaucoup. Na abonné fidèle à la chaîne Oyo, Obole Mbakati, vous avez tout le temps pour nous soutenir. Bisso, Nandela, commentaire, merci beaucoup. Na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, merci. Na équipe technique, MJ Télévision, la Papa Darby, merci beaucoup. Les lotos, Beta Masolo, où est la musique, Tokota vraiment, Nyonso, de la Kaka, où est la musique, la réalité, les alliés pour se passer. Nakati ya musique na biso et poto banda avant to banda émission na biso to pesa bino quelques actualité o ezali ya ba production ya ba artiste et musicien na biso po boye ba déjà bozana nango déjà na mitubo ko mango déjà na ba agenda na bino JB puis na Papa Chéri dime le dime ako se produire na théâtre du gymnase ezawana Papa Chéri ali akobeta vraiment wana malgré promotion et kosama vraiment malongate côté ba fanatique ya Papa Chéri côté be Papa Chéri ye moko tozo mona moi kolala ezali bon ça lui bozo ba ke ça les armes qui est JB ça wana obetango dada c'est bien bon mais ezala pe bon parce que ezala kaka pour et ne bandeli ba artiste na biso ba sala lokwa ko négliger ba concert na bango tango amona tikali na 1 mois 2 mois. Allez, à commencer nini à commis luka promotion na makasi et côté à Kofi Olomide le 19 juillet à kozala na hippodrome de 25 pour na kosepelisa ba amoureux tout ya bonne musique donc ba concert ezali epelé big bouton déjà le 25 awa à kobeta na Paris à kobeta wana à kozalana et puis Adjani Sesele pe après bah bêtise à salaki na concert ya na Grand Paris cette fois-ci à l'obité à kobeta à kosepelisa bana ya Paris bana ya poto nyonso à kosepelisa bango parce que ba surprise ezali ebele ba surprise ezali ebele wana ezali selon Adjani est-ce que akoyemba bien ndenge Adjani toyebaki ajejo akala point d'interrogation et Didier Lacoste azali toujours ko continuer ko corriger pe ko seka Adjani na ndenge Adjani akokaki koyemba te na concert ya Arena Grand Paris na plateau na nga nazanga mon côté nazana cheche membe moleke malasi na ye vraiment tobeta masolo o etali bwenge musika to lobela to zongela susu kolobela concert ya Arena Grand Paris ya Weranson o jusqu'à présent batu bazali ko lemba te ko critiquer malgré ba félicitations ezali ba critique ezali ebele to kolobela ngo na kati émission oyo cheche membe bonjour bonne santé. Bonjour maman Bahati, santé ça bien? Cheche membe tobeta lisolo ya Arena Grand Paris ya Weranson elekaki to mona concert elekaki bien parce que félicitations et outaki nanu likolo et pas il y a le good ya musique congolaise Kofi Olomide o bazali
guide ya musique africaine apelisitaki wera mpona concert na ye ya Arena Grand Paris. Mais côté mosusu tozomona bacritique ezozala trop bolobaka na clan wenge eza unité, clan wenge eza bomoko, mais tozomona bomoko yango te parce que kaka bano wera son abimisa bano wera son a format bango lisusu lelo bazoseka concert wana ya Arena Grand Paris babi wera son asaki eloko te babi en tout cas animation zéro wera son akoki koyemba te checheme. nayebi te soki bana yango nini oyo ya wenge oyo bakoki koboya concert Arena ya wera bazali basele oyo bazoboya yango balobeso bazali Didier Lacoste bazoboya bazebele oyo bazoboya concert ya Arena Grand Paris. mais ngai na korépondre selon ngai cheche membe wera abetaki makasi abetaki toko nga moko bana na nga bazalaki Jennifer ma fille na Paris azalaki na concert alobi kaka mwa eloko ezalaki ya ebandeli parce que Bill moto ashofaki nde après Bill nde esalaki lokola mwa ntango baheritier baye nde esalaki lokola rythme moni falaki Bill acontinue ti suka mais Bill mpe azalaki invité mais Arena ya wera son yaki ma totale félicitation. Weranson a invitaki héritier Watanabe to remarquaki absence ya Ferregola. Weranson malgré absence ya Ferregola quand même na micro na ye azwaki courage ya kotanga kombo ya Ferregola na nzembo ya tolingana tosalisa na tanga kombo ya Ferregola atanga kombo ya Koffi Olomide mais kotanga o wera atangaki kombo ya Ferregola eboteli problème tomoni be émission esalami baanalyse esalami bato balobi ke non wera azazoba wera aza mayele te comment se fait-il faire etango abetaki concert na ye Adidas Arena fala bengisa Weranson ye apréféré kobengisa Koffi et pourquoi wera oke kotanga kombo na ye azosupikela fere na likambu nini. Mama Bahati nayebi soki bato bakoloba bamakambo wana esali nga kutu na pasi na motema mpo nayebisaka yo ke le marquis eyali mwana ya maison mère na kati ya le marquis wana eke banani Bikinton Ferre petit na ngai Ajani nani petit nani Mabiala mwa moke japonais donc Ferre aza mwana ya bien fabriqué par Weranson. Aza mwana bien fabriqué par Weranson mais tant ko leo na Congo oyo lelo abetaki concert Ferregola tant abetaki concert na ye Adidas Arena to monaki a écartaki wera a préféré Koffi Olomide na place ya Weranson mais eza eloko moko te parce que nani ntango Ferre alongwe na maison mère akendeki wapi akendeki epai ya vieni mopao na rien à voir soki abengisi mopao eza na problème te Ferre ndenge ozomona azali produit fabriqué par Weranson nga muna kolobela yo yango na explikaka bato bawenge balimbisa nga bawenge El Paris bakomprenaka nga te ntango naoloba mwana liboso ya bawenge ezalaka El Paris bakomprenaka te yango nakomi kozongelo mpo na explike mpo bato baolinga batya basala loka bakritike ngiama Weranson eyaka loka bakritike bawenge balibanda wenge maison mère ebetaki concert ya kosala GT coup de chapeau mpona bapeti ya wera moko te koki koloba wa animation peti wana bobengaki nani peti awuti na baémission bazwa ye na wera animateur wana Jamaïque animaki makasi bavoi mosusu mpo yo otange nga bakoma balacoste wana bapeti ebele basalaki yango donc critique ezalaka nango toujours soki eloko malamu ezali bakritikaka toujours mais kolanda yango te yango na répondre yo ke ça n'a rien à voir soki Ferre abetaki na Arena abengisaki Koffi mais wera ayebi ke wana mopeti alobaki ke tolingana tosalisana Ferregola tolingana tosalisana Koffi Olomide mabe te nga mpo nango namonaki mabe te oyo kolinga kritike ndenge ezalaka kaka babwakaka libanga na manga etela yo mona manga oyo ya mobeso babwakela yango libanga. Weranson abeti concert na ye Arena Grand Paris très bien malheureusement wera ayembi vraiment te wera ayembi vraiment te mingi oyebi nango ata ndeko na biso confrère na biso Ken Piana alobi soki musicien oza na concert na yo olingo bengisa wera so oza na mposa wera ya te yebisa wera kaka ke Weranson so ye concert na nga koyemba nzembo ya tolingana tosalisana te selon Ken Piana apparemment c'est comme si Weranson ayakokaka su koyemba te inspiration esila ye parce que Weranson aza mpe na répertoire moko ya molai
toza banzembo lokwa ba Augustine Ngali mais ekomaka à chaque concert oyo ranso soka betika tolingana tosalisana Hérita bengisaki na concert na ye ya scène musicale pareil kaka nzembo tolingana tosalisana siko pourquoi wana eza message mama Bahati yaka message te oyo apesaka alingaka yango mingi mpo ezaka message ke na biso baartiste musicien mpo biso moko toza na baconflit makasi te ezali tala nasi nayebisaka yo mama Bahati na Congo oyo se bawenge moto ebimisi bamusicien tout oyo baosala succès oyo nyonso to omona baosala succès baba fruit ya wenge donc otiaka tembe te na bamusicien wana nayebisaki yo bajibe bawera son baba grand musicien na Congo oyo oyo moto akoki kozala duti te wera koyemba mabe wera grand chanteur concert wana ezalaki spectacle falaki spectacle yango wera arataka te na baspectacle yango moni alakisaki bato spectacle malgré bacritique oyo ndenge olobi bamusicien mosusu bazokritike ezalaka nango kaka bongo mama mokili etambolaka kaka bongo ata yo moko mpe bato mosusu mpe balobaka mingi babi olobelaka mingi kofi na chrétien yo te na bemission nga basi babenganga babi amona na mwasi akritikaka mingi fali akritikaka mingi boye malobelaka ya kofi eza stratégie na yo mais makambo na koyebiso ya baconcert baspectacle bato babandango bawera na bajibe avant bakoma na barena wana barena oka yango wana babersite bazénith badouble zénith wera abeta badouble zénith abeta Bercy donc barena wana ya nango eloko moke donc critique wana bato ya bajaloux oyo baoloba bakritike lisolo kutu changer page wera coup de chapeau oso olekisi bato bandimaki te oso olekaki tunanga baquestion mosusu torépondre tolali tolamuki tomoni sortie médiatique ya Adjani Sesele alobi ke batunaki ye question sur Lacoste Didier Lacoste abi Didier Lacoste aza musicien mpe Didier Lacoste aza faux chanteur toyebi te par là Adjani soki alingaki aloba nini et puis azali kopromettre na bafanatique na ye tout ali kopromettre na bana wenge ke basurprise ezali toyebi te surprise wana sikoyo ezali na orchestre na ye Adjani oyo akoti maison mare mpo ndenge ezalaki na wera abengaki bango kaka mpo babeta adétermine te wana sikoyo question wana vraiment ekozala makasi mokolo lin ou mokolo koyamba ata mama sananga Sankara de Kunta okoko tune question wana mpo ye moto aza proche ya makambo oyo mpo ngai nayebi mbala soki wera invitaki bano ya bapoli bano baza poli ainvitaki bango pembeni na ye par rapport na ndenge Adjani Sesele a ignoré moninga na ye Didier Lacoste abi Didier Lacoste aza chanteur kasi likambo yango amoni wera ntango aza koyemba tolingana tosalisana mpo na nini babiloko boye bango mo bauta na maison mare Sesele akoki koboya jamais Lacoste quelque part bango na bango mpe bolingo eza te c'est ça yango nayebisaki yango moni question yango na bandeki koexplike yo nayebi ke banzembo mosusu wera alingaka yembaka bongo mpona tolinga tosalisana biso na biso tolali bandeko ezalaka lokola liteya impression na yo na ndenge Weranson asitaki kombo ya Blaise Bula na ntango azoba tolinga tosalisana akotia mpe kombo ya Blaise Bula impression na yo cheche mingi kasi wera alakisaki bino mpo bato bakomaki koloba mingi ke wera Blaise Bula apesaki ye mbote te wera alakisaki ke bolingo moko ezalaka na kati na biso na bawenge Blaise Bula wana yemba na wera ensemble aza collègue ensemble bayemba kokatisa te biloko ezalaki basusu wera amonaki te ntango akopesa mbote ekomi lokola polémique moko bayokanaka na bango baza bamusicien babetaki ensemble lelo moto na moto aza kosala nzela na ye coup de chapeau na Blaise Bula surtout na nzembo na Saint Valentin yango te binisi biso journée ya Valentin eleki na février wera son mpe omoni album bauti parlenga surtout sur album featuring bauti kosala ye na Adolphe Dominguez yango moto eza na top mikolo album ya 12 dozomona
Nathalie si okaka po comprendre na répondre ka po comprendre Wera JB Badolphe bango na nyonso ba batu moko parce que na annonce tanga na annoncer que to kolobela nyonso tali musique papi les princes azali moko ya ba communicateur ya Wenge maison mère abiki après concert ya Arena Grand Paris Weranson akobeta 3 jours na yu Arena est-ce que Weranson a okoka vraiment pour la tata beta ba double zénith et siko Weranson a okoka kobeta 3 jours penza landisi wana kuta akosala kuta spectacle ya makasi okondima lisusu te po abeta double zénith 2 jours à zénith soko bien beta pe 3 Arena wana kobeta ngo ata 4 côté la Wera tem le roi de la forêt côté les doutes. Il y a on explique que tous les petits nous sont ça succès na katakina ba uti na libumu nani ya wenget obani na fabrigas ye moko faire regola ba héritier wata tina ba kokone ba bina filé ba kokona it ba uta wapi bangoto ba uti pa maison mère ba tuana na sina ebisaka bino na rena mamakama ba wenge na bisaka bino ba sa jeter na batuana okoza na doute na moi batu mususu mais Wera na jibe koza na bango na doute te même tout à l'heure au lobby qui Weranson a bêté qui Arena Grand Paris très bien mais n'importe qui va critiquer les alliés qu'on continue tous les jours côté à Ken piano lobby Weranson quand Salo a bêté qui Arena Grand Paris et zo correspondre était na âge naïe donc parce que fallait pour pas na âge naïe 47 ans à sa bêti ba grande salle alors Weranson na âge naïe il fallait aluka à ça l'exploit abeta salle moko ate ya ba 80 000 ate ya ba 100 000 mais ya kobeta salle ya 17 non équipé te yo moko uti ko bisanga bike eza na projet aza kobeta 3 jours na Arena fali abetaki bon compara ke loko fali aza petit na ye ya bandalungwa tolukaka ba division te ko compara ka ba Wera na ba fali ye moko ayebi ke ba vie na nga ba tuana avai ya banda koyemba ba tuana ba yemba déjà ate lelo soki fali aza numéro 1 nde bozoloba numéro 1 ya bamusicien na momo eza fali gola fali na fere gola ozozonga esuba makambo bavie wana bavie soki ozwi bamopao basonga mbeli ndenge ye moko babetaka yango te barambo donc bagrand prêtre toye koyoka ye déjà biso nano tobeti miziki te toyokaka déjà nzembo ya Koffi Olomide ozokopa kotiaka ye te toyokaka ye mpe azali na ye mais otuni ngai yango na biso bayati kosambrie te mama na biyoka Kinshasa eza na bato bambanga makasi balobaka mpona koloba mais ntango biso mosusu tooloba bavérité bato mosusu bakoyeba comprendre biso te bavérité ona koexplike yo bakofi baweranson bajibe mpiana baza bato moko toclasse bango ko baméga star basi baleka sikoyo na bagénération oyo eza bakopota na mikolo baza na génération fali azali Ferregola azali héritier wata pa azali bavillageois mpe bazali fabrigas mpe azali azolala te ye kutu moto abandaka makambo yango lisusu na bayamado yamado oyebi yango lisusu te donc nyonso to wana ya badescendance ya bana bawenge yango na explikaka yo ke kokomparaka babiloko wana te petit na nga fali aza petit oyo na moment oyo coup de chapeau na ye mpo na baacte azosala mema bamusicien ebele oyo bazwi moyen kokende poto te bagarso ebele oyo poto ezalaki mpasi mpo na bango lelo ekoma facile zela nasisa yo toza bana bandala tokokritike mpo na kokritike te kote kokritike kokokritike kote mpe ya kokumisa kokumisa yango na explike oke Morissette qui monte le bosso. Mais le Morissette a zati Morissette a tiki bosso. Oui, nayoka yango. Donc il faut memara batu nyoso. Yeba ki Morissette akokufa pa kino memara. Wana baso. Non, azo sunga batu wana yaki likamoko ya mama Fali. Nene Ketchup. Kaiba camarade na ye. Ceux qui Morissette on est pauvre, on peut pas parler de mal de quelqu'un qui n'est pas là. Mais je parle pas de mal, je parle de la réalité. Azali na camarade ya mwasi ya zela so pesenga bato bazolanda biso na yebi mona na mwasi pona omona na ba milliers. Chaque million na okete ba concert à jibe na monake. Ta na monaki photo na bagande ko komba bato mususu te fiongo ye. Il azali camarade ya ba Nene Ketchup. Mwasi ya Fali. Donc n'a rien à voir na Fali. Fallait que ça dise pourquoi. Ah mais na poto pour bon poto comme kaka donc mututu aso abeli azo amemi non.
soki ezalaki likambo ye moko Nene Ketchup ayaki nango pa mobali ne bike Nene Ketchup azala bambongo na ye akoye pe komema ye kopesa foti te asa kufi ne te po akufi il fallait que fallait meme so fallait meme que na poto ana kufa te oya bino ya mbunda yo ya Kofi Olomide fallait meme que te pas c'est cause a meme que na poto maka kufa ka na poto donc soko histoire na ezaki ya kokufa ezali mama batso histoire ya kokufa ezali ezaloke poto kokufa no donc totika Morissette balela ye kimia tozwa ngambo na ye te tokotisa ngo na kati ya makambo bafali yo ba Nene Ketchup non Nene Ketchup place aza na pesi mbote na ye mes condoléances na ye ko perdre moninga na ye bongo tete membe to beta disolo ya album 12 ya Adolphe Dominguez album 12 ebimaki le 12 décembre 2024 année passée album 12 ebimaki le 12 décembre 2024 na 12 heures eza ko contenu 12 titres oza pe moko ya bato oyo bafréquentaka Adolphe Dominguez tata pourquoi Adolphe a préféré qu'il pose album na 12 combo à 12 bon 12 il y a toujours 10 commandements il y a 12 apôtres baso azwaki na esprit il y a 12 apôtres nde Jésus ande otambola na 12 ba 12 ya bamakambo ebele te 12 chiffre 12 eyaka ba douzaine mpe basani mpe eyaka ba douzaine babilamba mpe ntango eyaka ba douzaine Jésus paka na 12 apôtres c'est ça bon mukolo koyamba ye ndoko kotuna ye ya karate oya kara wana ozobenga ko 12 amaka konyata mutu wana te ye mukolo koyamba ye yende mutako répondre yo bien mais félicitations ya vraiment Adolphe Dominguez omwe mikolo ndenga zongi te album ezongi se Adolphe makasi nana koboya yango soko boyo komi jaloux Adolphe azongi makasi surtout featuring basali ye na Blaise Boule simbi makasi na manyema générique ne ba manyema ba to ba wewa mikolo te ba yembeli bango kiwewa donc vraiment coup de chapeau na l'album ya Adolphe Dominguez vraiment asali travail moga ba titan grand travail outi ko préparer yango ya j'ai été qu'on a commissaire makasi pour biso loko ya vrai na lobaka vrai soko loko ya faux na ko ya faux album on ande to bato ba yoka ngo mingi ya po loko soko bimisika il faut qu'on en écoute ko critiquer pour ko critiquer te somba yoka ou bien te soko umelo zo yoka mingi nzembo na sepelaka nango mais album na vraiment coup de chapeau na Adolphe Dominguez. Eh bien, Tchétché Membe, Tozo Poussa Malembe na Souka, Tolobela concert, il y a JB puis na Papa Chéri, les dîner, na théâtre du gymnase. Jusque-là, promotion, Tozo sentir à monter. Parce que tout comment on monte les lobes musiciens, ceux qui, à un concert, Moko Libanda Mboka, Koto, fanatique, bazala vraiment mobilisé au monde à Bango, bazo sabe émission, au tape, communicateur na Bango, bazo lobelango, mais côté à JB, jusque-là, silence radio. C'est quoi au juste? Bon, à cause il y a des Séguin. Oui, bien, on était éprouvé. Parce que Papa Chirac. Matang silaka, nabi matang silaka te. Muntu soka keibiso, totika la na passe. Séguin to kundie, même pas 2 mois. Président JB a suspendu toute l'activité. Naye, na ba concert nyo soit suspendu. Mais ne sikoyo. Il faut nommer Mouta remplace chef d'orchestre pour la nomination il faut nommer chef Asika peut zonga ba makambo zonga ba uti concert moko ba kolakisa bino ngo na Danichi Manga concert uti go beta kala mingi te au mona ka à reprendre l'activité au moni na bisaki ba jibe mpia na ba biloko ba théâtre de théâtre comme ni sala ngoni théâtre du na sika o ezaka na Saint-Denis wana na port de Paris parce que moi je connais ça donc wana biloko mike pas JB. Il a déjà plein. Pour Papa Chéri, à Robeta Kande Wera Betaki. Mais, ce qu'on dit que tu vends moi calme, BCBG vend moi calme, pour éprouver, tout est dans ma tanga, qu'on perd un grand batteur, le rôle à Bongo, Drumer, le rôle à Séguin, et a raté facile, il a raté au Matambala Mogo. Yango? Même, ma rumeur est à surpris. Balobi Séguin mignon à Koufi, à Kena Poste, qui chef d'orchestre. Babi selon Papa Chéri, poste wana na wingi BCBG ezali suspendu définitivement. Te nana lobiso bongo. Nana ko biso makamba bongo. Eloko banango kana ndenge ma match beta mara capitaine équipe azali soute. Non, ezalaka toujours. Donc pour na yo Papa Chéri azali libre ya ko. Oui, batu bazalo quoi Kibens peut être remplacé. Pourquoi pas nani Fikare? Azaki directeur artistique, akoko ya pe na place wana.
mais place wana mingi ezalaka mingi na bato oyo bazalaka enseigné te mpe kotaka kowumela bayo ozokaka te mutu moko oyeka sika okendeki ozongi batie yo non sege soki bapre Kaluji tobosana malgré ki ancienneté na ye tobosana parce que ye alongo akendaki est-ce que azonga nayebi so azonga te bafongoli yeka porte azonga te ayaka ndenge babiki to nazela na explike yo ndenge babiki ntoni ku bayaki ndenge bakaluji bapeti oyo baza bapeti moko respect bayebi mikolo omoni na miziki eloko elekaka respect eza te longwa na yo na mouvement kende na yo vanda nyekanga monoko me ntango yo longo oke libanda okobofinga place yo ozalaka okobosana yango un jour tata koyiki mpe kobenga yo un jour mama mpe akoyiki kobenga yo yango modi bamusicien lokola bakaluji babikinton na babcbg na bamaison mare baa na balese passer donc oya boye amati podium abwaki akei eza te azongi azalaka na ye bapesa ye kaka lese passer Tchatche membe tokomi na suka message oyo kolonse na bandeko nyonso oyo bazali kokritike concert ya Weranson ya Arena Grand Paris et beaucoup plus vraiment nangi message wana olanse yango epai ya baonsi ya maison mère lokwa basele oyo balobeso oyo bali kokritike concert wana bon nakolobaka eloko nayeki kolobaka na bapeti na ngai nyonso na bamasa kaka mpo bapeti bazalaka mpe bamasa baza bamasa oyo nyonso bazalaka na maison mère wenge maison mère oyo balongwa bakei tozalaka na esprit kokanga mwa monoko soki oso olongwe kende esala eloko na yo soki esimbi bravo mais koya na esprit kokritikaka te bato oyo bolinga bokritike baza bato mo baa likolo donc mokili ekoyoka bino te tokoboya mpe yango mpo biso mosusu tokoboya so tolingi tobana oloba mabe tondoloba mabe mpe ya mingi oyo basekret na bango toyebi yango ndenge bayaka ndenge bakoma donc tolinga te soki olongwe osali makambo na yo kipe na makambo na ezosala nzambe atya loboko okoma mpe lokola baninga nde bakoma ozokopona yango mpo na classe le premier azalaka le deuxième azalaka soki lelo fali na fere baokende premier deuxième bazopota na premier deuxième na baheritier troisième bango nde baoya ba quatrième bafa brigade bale septième mpe bokozala na bale 17e kende no ata ozwi no 10e esa rien mais nde bokanga monoko balider oyo bino boolunga baondo otushaka bokwafaka baa na baniveau na bino te wana se tchetche membe ki vous dit donc bano nyonso babeti na bawenge oyo ezala wenge bcbg ezala wenge maison mare olongwe kanga monoko na yo sala likambo na yo libanda mais soki olingi okwafe tokozongela yo prochainement nakosala sikoyo baémission mpo na bato wana oyo ozoyebisanga bakomi bamanka barespect donc bamanka barespect basala na bango bana mike na bavie wana te okonda kolobaka na bana bawenge mais oyo bato mosusu bana bango bamusicien te wana bilobela ya balabala wana yango nayebi keni piana nayebi ekutu mpe te soki aza eza nango na problème ya kokritike bango basala baanalyse na bango nde balingi basala oyo mpe bakoloba balingi baloba mais bakeba na bamakambo bakoloba eloko na kokonseye bango soki oza journaliste sala émission na yo oyo animateur sala émission na yo so mpe bakoma kolesa yo mpo batindaka oyebaka na elobeleli nini okolobela mpo kote mosusu ekomi soki bazwi yo nzango bapeti ma barécupere oyo peti oyo olobaki nini kuna balesi yo donc napesi kaka masa na nga Coco Shango toujours Coco Shango bogar moko na Paris napesi su atu alunga na Orléans napesi ye moko kolo chaîne mami wanja grand prêtre mère première dame d'Orléans napesi Christian na Kwasambote napesi Gisto Mbembe d'Esther na Charleroi napesi Claude Moutou Mbote bamasa na nga bade Napoli Lipemba Roger Sunga Gode Kimani baza ebele bakoko mbala bana Paris tout bavie na nga baege bavie na nga barijana modogo Jafa Kofere avie na nga Henri Papa mbote na bango nyonso do boza ebele mosusu mpe soki oluki singa otindi kombo mpo otalaka nga na mwana mikili nakobwaka Paris mobimba te sere na nga mpe akunji nayokaki mama José Kongolo nayokaki makambo ya santé mais baboni guérison minga koloba eza te mama bahati mbote mpe na yo mais ye bango kaka tozaka na likambo ya edingwe moto na ngenge corne se eyaki prochainement tokolobela mpo na edingwe moto na ngenge corne eyaki eza deja na cinquantenaire samedi nde baza kotyango na palais du peuple nde bakachere nyonso to ya Kinshasa oyo nyonso wana baplan na ya nango donc moko deja namonaki yaki na nguma tala nguma munene donc tokolela edingwe na kimia
tosuka émission na biso. Merci na la Merci, première merci, merci beaucoup. Mami Wanja, motema ya papa Misha, merci. Na Dani Chimanga. Nabosani bana bakoma loba pesa nga ta prise kana Jennifer. Oui, merci na Dani Chimanga papa Darvio ezaki sima caméra, merci na prise Kamembe, merci na Jennifer Membe. de la part ya C'est Membe, Brandon, Ketia. Et merci na Alexandre de Paris, merci. Ça oublié maman na bango bébé ngando. Mbote na yepe. Et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso. Bye.